que les gens au bazar pas au bazar benga au Katumbi, au bateau bazar au na Fayulu, les gens qui sont là avec les Ramazan et Chadar et tous les autres, tous ces gens là au bazar contre Tshisekedi, leur maître Azaka Joseph Kabila Tilelu. Ce qui va se décider, ils ont décidé qu'entre Kabila et Mwasi Naye. Les restes, ils sont dans le camp de Joseph Kabila. L'opposant à Waya Félix Tshisekedi, Oyo, Utoyebi Azako Bomba Batunyon, c'est Joseph Kabila. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés. Et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la... Mbote na bandeko balandi Tindika télévision. Merci pour la fidélité na bino. Merci pour la confiance na bino. Bopesa na samba olonga pour na komela bino. Basango ya maye elekaka na kati ya République démocratique du Congo. De partout au bino boza ko se retrouver bo akordaka vraiment importance na émission Oyo Debout Congolais, émission ya ba Congolais, émission Oyo sala ki bana mboka ba telema ezali lokola arbre ya ba patriote, muto nyonso a se sentaka patriote, muto nyonso a se sentaka na devoir animer l'esprit wana patriotique ke mboka balingaka mboka eza sacré na kanisi Oyo eza émission na bino. Merci na mwana mboka Rifé Kisombe, merci na Papi Kelly. Bapesaka biso toujours opportunité à représenter bino émission Oyo na etando ya Tindika télévision. Merci à vous chers téléspectateurs. Bolandaka biso de partout, bozala na Suisse, bozala na Hollande, bozala na Paris na France, bozala na Belgique, bozala na Londres, bozala na États-Unis, dans toutes les villes, Caroline du Nord, vous êtes na Chicago, vous êtes na Texas, vous êtes na Illinois, vous êtes dans plusieurs villes du monde, Japon, Chine, Dubaï, vous êtes en Allemagne, pays Eza Ebele, vous êtes en République démocratique du Congo, à Boma, à Matadi, à Mwanda, à Kinshasa, vous êtes à Bandundu-ville comme à Kikwit, vous êtes à Kasangulu, vous êtes à Mbandaka, vous êtes à Guado, vous êtes à partir à Sankuru, vous êtes à Maniema, bozali na Bukavu, bozana Goma, bozana Kisangani, Boyoma le Boyome, vous êtes à Mbujimai, vous êtes à Kananga, Likasi, Kolwezi, Lubumbashi, on est tous ensemble. Vous êtes à Lomami, vous êtes à Chikapa. Vous êtes partout dans la République démocratique du Congo. Nazwakata Oyo pona kolakisa que vous faites partie de la famille. Ya bayo balingaka mboka Oyo République démocratique du Congo. Actualité na biso ya lelo eza dominé na nini? État de siège ba voix eza toujours ko s'élever pour na koloba ki état de siège Oyo ezali échec. Loin d'abord, il y a évaluation d'un président de la République à prévoir table ronde. Ma voix est ko s'élever de partout. Mais cette fois-ci, c'est encore une autre voix. Il y a Mouto Toyebi Malamu, Denis Mukwege. Il y a lobby que cet échec doit être acté sans tarder. La stratégie militaire est incapable de protéger les civils. Donc, Denis Mukwege pas où tu se prononcer. À lobby que effort union se fait dans le cadre d'état de siège. Ezali nango vraiment 20 parce que ba massacre ils ont continué ko salema na kati na République démocratique du Congo et il n'y a rien à voir vraiment bazali na et l'autre côté à ko permettre les sous que état de siège wana ba proroger ango. Deuxième actualité au tokolobela awa ezali likambo oyo to uti komona Matata Ponyo na Martin Fayulu bakutani. Nini vraiment ezali kosangisa bato au mibale. Congolais akokozela nini na rencontre ya Matata Ponyo na Martin Fayulu. Secret nini oyo ba Congolais bakoki kozela nango. Kambu oyo esalami parce que rencontre oyo esalami na bileli bato nyonso bamoni yango. Martin Fayulu, Matata Ponyo. Deux hommes bato mibale oyo bazali na ba idée Oyo toyebi dès le départ ezaki ya kokesene. O biso toyebi ke bazalaki ba ennemi sur le plan politique,
Mais lelo bango mibale bakutani Matata Ponyo accueilli pour rendre visite na Martin Fayulu. Et kokaye ko salema pe secret ou bien de manière secrète. Mais tout moni ba officialisant parce que balingaki ke ba micro ezala, ba caméra ezala, ba congolais nyonso ba mona ki Matata Ponyo na Martin Fayulu bakutani. Que peuvent attendre les Congolais dans les prochains jours? Il y a beaucoup de ndenge wana. Kokutana na bango eza ko révéler biso nini. Nini oye bombanki biso toyebaki te. Samba Olonga apesi bino rendez-vous na kati ya émission oyo. Ne ratez pas, ne zappez pas. Kota la tene bino botala otali kaka une partie après ochelinga ba commentaire na makambo nga na lobaki te yozi ochango na kati oso pesi déjà ba conclusion na yo alors que olandinga ti na suka te. Na pesi bino les bienvenus bino bato bozo rejoindre émission o sikoyo. So peza mbala liboso ko landanga ezali bien mwana mboka Samba Olonga na lobaka toujours que mokili eza balance. Soko kozala du bon côté te na kanisi que ozoye batendenge justice nzambe et travaillaka. Justice ya nzambe moto moko te a échappaka na contrôle nango. Soko ko échapper na contrôle na biso na mokili ya nzambe rataka nango mutu te. Na ozo sala na nkuku. Et pas nzambe ayebi yo malamu. Soki biso na mokili awa ou échapper na contrôle la justice na biso yeba yango ke atandele okofuta kaka makambo oyo osalaka. Nazongi ndenge na ute koloba awa na sommaire. État de siège oyo depuis eza décrété etie ba ennemi ya Congo kimia te. Mikolo nyonso ezali kaka état de siège, état de siège, état de siège eza mabe, baza ko massacrer batu, ezali solution te, baluka solution mususu. Depuis Félix Tshisekedi a décrété état de siège na 2021, une année yangoyo ekokisi, tout moni ba voix s'élever de partout. Que état de siège ezali malamu te et ko apporter solution te, wana kaka ewuti ko banda. Siko lelo tomoni ba massacre ndenge eza na kati ya kosalema tomonaki massacre esalami ya Ituri. Esalami kaka na moment oyo président de la République alobi ke aza ko organiser table ronde. Table ronde wana pona kolobela makambo etali état de siège, ya évaluation ya état de siège. Tokanisi ba notable ba kozala, ba acteurs politiques, la société civile, le mouvement, tous ceux qui se disent là concernés, na kanisi que le président de la République a fongola qui brèche tant azolo bela likambuya table ronde pour batonion so balobela makambo état de siège bayana makanisi na bango devant Congo Mobimba, devant monde entier. Mais ce qui est grave c'est que tant kaka ba ennemi ya sécurité na est à Congo ba yoki que Félix Tshisekedi aza ko initier table ronde et ko salema pour bientôt ba s'activer pour na ko massacrer batu ba tchaka ngon actif ya état de siège. Même si toza na capacité analyse ya ko landela batu te toyeba nani azo sala nini, mais tant tozo tala ka ba propos ya mutu na mutu toyebi ko situer kan nini ya za ko appartenir. Toyebi ke bato ya Kabila balingi état de siège te. Toyebi ke batu ya Katumbi balingi état de siège te. Toyebi ke Martin Fayulu alingi état de siège te. Nazo tanga bato nyonso pona bango état de siège eza mabe. Toyebi ke batu ya Lusha balingi état de siège te. Toyebi ba société civile na ya lokuta na ya malamu nyonso wana balingi na bango état de siège te. Mais avant biso to apporter jugement pour toyeba ont-ils raison ou tort? Il faut tout ça la évaluation biso nyonso. Totala wapi ba avantage, wapi ba inconvénient, wapi effort esalemaki, wapi ba raté ezalaki. Nalobaka na ba plusieurs émissions na ngai que l'information de mutu permettra mutu asala débat ya malamu, asala pe analyse ya malamu. Soko oza bien informé, nde okoko sala débat solo. Avant état de siège, ba FARDC bandai ko sala musala na bango. Il y avait des territoires, des villages où ils étaient inaccessibles
Pourquoi? Parce que ba groupe ba rebelle, ba milice locale, voire étrangère, ba zwa na bango en possession de villages entiers, de territoires, ba vanda na bango. Mais état de siège ndenge yeboye, tant baza ko senga ke ba sa l'évaluation. Toujours ça l'évaluation ya kotala tango état de siège ezaki décrété situation na territoire national ya République démocratique ezaki ndenge nini. Ba zone boni o l'état congolais azaki ko maîtriser te o ezaki sous maîtrise ya ba force de l'ordre te. Lokola état de siège yé territoire national bisika ba zone ezaki contrôlé na ba rebelle. Combien de zones, combien de territoires, combien de villages ont été récupérés des mains des rebelles? Combien de miliciens sont capturés na FARDC na biso pendant l'état de siège? Il y a eu combien de mouvements rebelles, combien de rebelles se sont rendus eux-mêmes à cause du feu, il y a FARDC na biso baye komiti ka bango. Là n'est pas eloko tozo lobela lelo. Eloko nga na kolobela lelo à travers état de siège ezali avis ya Denis Mukwege. Parce que bato baye baka Denis Mukwege malamu te biso ba congolais tofuyaka te. Les réparateurs de femmes. L'homme qui avait vraiment oyo na minute oyo média français za ko sa la publicité ya makasi. Soki biso tolobio bazo sala acharnement basataka na batu nyonso. Bato ya IDPS boye baza koloba baza ko attaquer bango batakaka batu nyonso. Il faut tout bosser dans l'histoire. Denis Mukwege, réparateur de femmes, tu évites un actif naïe, s'il a déjà réparé combien de femmes. Et puis depuis 2021, hôpital il y a Panzi, il y a Denis Mukwege, ce qui est statistique, total combien Basi Boniye a réparé dans le cadre de Moussala naïe. Nous verrons qu'il y a plus de conférences, plus de visibilité dans la scène nationale et internationale que Moussala naye initial. Denis Mukwege fut parmi Batu Oyo, Bazaleri na la Mouka. Le plan qui a séparé Félix Tshisekedi. Na Moïse Katumbi, le Bemba, le Matungulu, le Muzitu et le Fayulu. Na ba Mususo, ba Mbwisa Nyamwisi et les autres, Kopte, Bazaki Kuna. Et l'autre Kaboli Bango, ezaki plan ya transition elingaki ezala diriger na Denis Mukwege. Pona bato balandaka ba archive bien na luki vidéo wana na moni angoti. Mais na kanisi batu musu baza nango. Fayulu dit que toyokanaki to sala transition moko ya 2 ans payer kozala diriger na Denis Mukwege et puis to envisager ndenge nini to ko kende na ba élection. Transition sans Kabila. D'où venait Denis Mukwege? Nani amemaki Denis Mukwege na scène politique? Rôle nini? N'y avait-il pas d'autres personnes qui étaient à la base à l'idée? Parce que Moutouana batbaye bien na scène politique. Moutouana zo sala musala na ye, na plan moko humanitaire, c'est un médecin, azali occupé basi oyo bazali victime ya ba violence sexuelle, aza ko réparer sexe na bango ezaki endommagé na ba guerre. C'est triste comme réalité, ça lui donne une fierté. Aza muto congolais nyonso, il faut la reconnaissance vis-à-vis na ye. Il écrit une page d'histoire ya Congo à sa manière. Mais quelle était notre désillusion? Ya komona que la personne autre mona ki basaila ki ba campagne parce que tout mona ba pancarte telema. Et loko yo naza koloba il faut batu basala nango très attention. Soko monika ba français bazo saela mutu publicité mingi na ba chaîne na bango. Landela mutu wana na scène politique ko comprendre déjà rôle nini bango balingi ba pesa ye, qu'est-ce que le pouvoir français veut faire avec lui dans les pays où bazo saela ne publicité. Année Mobimba 2021 avant bao basala qui prix Nobel de la paix, Etienne Tshisekedi pour l'information. Ils ont jalousie. Ils ont mécanisme à Denis Mukwege. Bato peut-être bazo compter beaucoup plus sur lui. Sachez que moi aussi je compte sur lui. Na musala oya sala kapona ko réparer basi. Mais Denis Mukwege a réparé les femmes de l'Est pendant combien d'années? Etienne Tshisekedi wa Mulumba, acteur politique congolais, paix à son âme.
abundi lutte ya non violence oyo normalement na statut ya Nations Unies batu ya ndenge wana ba récompensaka bango batu ya ndenge wana batiaka bango liboso bapesi bango pe prix Nobel de la paix balobi voilà les gens modèles où il faut appuyer ko soutenir na cadre ya paix na monde na cadre ya démocratie na état de droit. Mais papa wana bundi plus de 30 ans azokende vers 40 ans atikala ko simba ata mbelite ko brandir mbelite na lutte na ye non armée pour accéder au pouvoir pour la démocratie et l'instauration de l'état de droit. Nations Unies batikali ko pese prix Nobel wana te. Batu mususu nyonso mona bapesi yango te. Mais kaka na tawe ya Denis Mukwege to moni pas prix Nobel. Biso tozotem na biso prix Nobel te, le prix Nobel c'est donne. Ndenge ba trophée belé ba teka yango, moni bazolinga ba valoriser na sens moko boye muto bazopesa trophée wana bakozwa o te to pesi yo prix Nobel de la paix zwa yo muto zokende. Wana na bandeka ko kundola. Denis Mukwege passe de la Mouka parce que toyebi position na ye après les élections de 2018. Pour lui aussi, comme pour d'autres acteurs au Bazaki pro la Mouka, pro Martin Fayoulou, c'est Fayoulou qui avait gagné les élections. Si on lelo Félix Tshisekedi, ce n'est pas un monsieur rancunier, tout le monde qui a se serré maintenant batouana nyonso. Il a tendu la main na Congolais nyonso où il a besoin de reconstruction, où il a besoin de réconciliation. Mais batouana nyonso, ko lelo Denis Mukwege ndenge na lobaki na début awa. Ne sais pas parce que tu évité nga naza ko luka ba statistique, je cherche vraiment réellement ba vraie statistique. Ya hôpital la Panzi na musalo bango basala ka ya Denis Mukwege, combien de femmes ont été réparées en 2021? Parce que nous sommes tentés de le dire. Likolo ya état de siège mutuna mutwaza tenté ya ko défendre ka business na ye. Il y a Denis Mukwege, je pense aussi comme d'autres Congolais qui est comme business na ye. Koto yo réparateur de femmes, koto yo homme politique. Mais c'est simple. Ce qu'on dit que déjà c'est fabriquer image tout en étant réparateur de femmes, docteur renommé international, au lingo comme un politicien. Là ta kazaka ya politicien. Parce que carrière balingi ba fabriquer les yo awa façon bazolinga basa ila yo eza yangote. Non, cet échec doit être acté sans tarder. La stratégie militaire est incapable de protéger les civils. Si la stratégie militaire est incapable de protéger les civils. Bazwa sikoyo bino ba civil bacha bino na place ba militaire. Armée zo ngeke ne kovanda. Ce sont les civils qui font mieux. Ici, l'analyse qu'on fait est claire. Analyse autour est claire. Bateau, tout business, na bango ezali ko tourner autour de l'insécurité. Parce que ici, on comprend que, et comme il y a Denis Mukwege, il faut qu'on massacre les gens, il faut et se perpétuer. Il n'y a pas de raison de coexister sous prétexte que non réparateur de femmes, azali ko bongisa femme. Basa to za ko luka to mona ka ya ba documentaire, ba poni moko ba ponemi balé ba komi ko sala ngo documentaire encore ba français na publicité baza makasi. C'est tout ce qu'on nous présente. Maintenant ici tozolinga to tuna mutuna bato bazo combattre état de siège. Denis Mukwege comme Léonie, comme les différentes sociétés civiles au Kabila tikela biso aw comme ba mouvement citoyen lokola balusha bazoloba. Il y a maintenant plus de 2500 morts depuis l'instauration de l'état de siège. État de siège où ils ont la place dans le côté. Donc, chaque fois qu'on parle de morts, on se réfère à l'état de siège pour montrer que l'état de siège, ils ont réussi pour la première fois. On comprend maintenant ici que Kagame, n'a docteur Mukwege, n'a pas MONUSCO, n'a pas langage moko. Parce que Kagame est mal à l'aise à cause de l'état de siège. Mais au moins, il y a des Congolais, il y a des gens qui sont sur le territoire congolais, on peut être d'accord avec Kagame que l'état de siège est un mal. So, tout na bino batu bozo boya, bolobi état de siège bomi batu mingi, pour état de siège mutuye na mandoki ya ko massacrer nango batu. Quelle est l'autre solution au bino boza na kati ya ko proposer?
Ceux qui ne veulent pas de l'état de siège, bazo brandir biso ba massacre, bazo boma batunanko, des gens qui tuent leurs propres frères pour na kochango en actif état de siège. Le président de la République a l'obaki clairement, l'état de siège n'est pas une solution définitive, c'est une part des solutions. Baza ko instaurer état de siège na ba province wana mibale, pour yango mutuzo ya kosilisa makambo nyonso ya insécurité kuna. Nous devons travailler ensemble. Nulle part le gouvernement, porte-parole du gouvernement, le président de la République l'avait dit. Ils ont nécessité qu'il y ait martelé lobby que l'état de siège et pour mettre fin définitivement à l'insécurité. C'est une part des solutions parce que système insécurité on est comme système. Ba coopéra bazali bato union son atangi awa bazo sala cop na bango. Donc ici mutuna mutazo défendre na ye cop na ye comme ndenge na uteko kotanga Denis Mukwege azana cop na ye azo défendre ango. Donc tant qu'il y aura insécurité, nous parlerons toujours de Mukwege. Mieux vaut qu'il y ait toujours insécurité parce que c'est pendant qu'il dit l'état de siège zamabe tozo longolango bo poesa ba solution ya bino bolingi basala nini. Vous verrez que la seule solution qu'ils ont exactement longo l'état de siège. Proposez-nous. Ya tozo lo même ba bazo de la table ronde parce que bobandaki déjà campagne. Basi babandi campagne na bango bazoloba l'état de siège est un échec. Aujourd'hui Mukwege rejoint les autres en ont déjà parlé état de siège est un échec ba média na bango nyonso eza kolobelango. Il faut ba mettre fin nango parce que eza ko aider batuté. Bon tant tozo mettre fin nango, ce qu'il faut savoir tozo lo bango état de siège ba kolongolango te. Là où il y a des failles, il faut prendre d'autres mesures sérieuses au ekobakisa na état de siège. Mais il n'est pas question que balongo l'état de siège, bazo sabiso na case de départ. Soki tozo sala analyse concrète, retour ya munene ya ba mouvement nyonso rebelle na mususu ya sike ko bakisama. Les gouverneurs civils o baza mitema moto o baza kaka likolo bazonga na ba poste na bango. Non état de siège, il fallait zala na durée, il fallait évaluation nango, ça veut dire non. Président de la République ko changer maloba na yote ndengo lobaika na tribune des Nations Unies. État de siège ekolongwa ti mukolo ba raison o epusaki to zwango to atteindre objectif. Ceux qui veulent aider le FARDC, bato balingi ko aider qu'ils apportent de nouvelles idées. État de siège ebominani. O te état de siège et bakisi nombre ya batuerie et bakisi ba violence contre les droits humains. Indicateur wana ezaka na Congo ba violence ba lobela na États-Unis nde bazoboma mutu abu portable ba yeba vandisi ba bomie munduki po ayibaki soki mutuka soki pa sala kinini on les tue à bout portant et ça violence toutes ces dernières années on parle de violence l'état de siège nde mutu comme mabatiweri. Si aujourd'hui on met fin à l'état de siège et là qu'ici que on recule devant l'ennemi wana c'est même les Congolais qui sont là dedans. Donc j'ai choisi cet élément ici à Dr Mukwege parce que il y a des gens au biso tozo kanisa ke baza ba leader d'opinion o ba tozo kanisa ke baza bango ba vie na bango eza ba vie moko professionnel ba vie moko na eza na clairvoyance ya ko aider ba tumusu ba comprendre alors que baza na bango ko batela na bango business na bango. La plupart des gens au moni bango baza très solidaires dans leurs propos. État de siège plus c'est seulement les morts. Les massacres qui ont commencé sur totali échelle, il y a des massacres depuis des massacres bandits. Et ça, aujourd'hui, on veut nous faire croire qu'il y a plus de morts dans l'état de siège qu'il y en avait avant. Ça, c'est une aventure de mauvais goût. Et puis même les Kamouya Monusco Oyo. Monusco a commis autant que la biso ka bibembe. To commis na Monusco awa les contingents les plus lourds des Nations Unies pour attaquer la biso ka nombre à bibembe. Bato bakufi ebele maintenant Monusco alingi nini lokwa bazo kufi ebele Monusco atikala ti 2100 to tikala na Monusco éternellement a remplacer armée na biso. Vous aurez compris chers téléspectateurs la réalité eza koleka est à Congo bato o bazali ko participer na système o ya mabe. Nos acteurs politiques sont pour quelque chose na makambo ezali ko salema na est ya Congo. Deuxième élément o na lobina lobela awa ezali rencontre oyo ya Matata Ponyo na Martin Fayulu. Bato bako kamwa babi mais bato bakutani lisu wapi
alliance aboye tomona te bakutani ndenge nini parce que eza na bato baza têtu soki bazoloba na bino bokanisi non te baza s'acharner contre bato botika komba Fayulu asali bino nini bozo ko diriger te Fayulu nous montrer comment Kabila aza peste. La main de Tshisekedi était sale. Pourquoi? Parce que passation pacifique et salemaki à pouvoir entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. Na basango ba yebisa biso comment Félix Tshisekedi aza mabe parce que asali deal na Kabila. Et pourtant Félix Tshisekedi avait prévu que Kabila aza partenaire na ngai pour na alternance. Atterrissage en douceur. Moutou aza ko jurer qu'il faut mi beta balle na moutou, il faut pistolet, balle zoyer na moutou nda quitter pouvoir. Il fallait chercher à l'amadouer. Pendant la première année à Félix Tshisekedi, on nous a montré chez Martin Fayulu que Félix Tshisekedi a marionnette ya Kabila, tout ça, alliance moko na diable, Kabila aza moutou abomi Congo, a détruire l'état congolais. Nyonso to mona kiam. Mais en fin de compte, étiquette au balakisaki biso marionnette ya Joseph Kabila a commis dictateur. Batu oyo bazalaki mabe oyo Fayulu abandaye ko critiquer nango Tshisekedi alobi que les kabilistes ont tué le pays mbe ba komi ba ami ya Martin Fayulu. Fayulu se retrouve premièrement pour batu baye baki yango te batu baye ko mona mbala liboso bloc patriotique. Fayulu nakati batu Ramazani Shadari les autres bango nyonso komi bloc moko. Oh. Mais pourtant tolobaka ngo awa ke batu wana baza ensemble. Tolobi ku tote Martin Fayulu azana no hésitant nano ayebi kota ko kendete likolo ya haine. Bato peut-être ba manipuler, bato ba comprendre que réalité malamu te se sont retrouvés aujourd'hui avec Joseph Kabila. Rencontre ya Martin Fayulu na Matata Ponyo et ko kamusa nango batu te. Pourquoi? Parce que ils ont makambo esali maka déjà bazalaka na bango déjà ensemble. So bazu courage lelo yake Matata Ponyo abengi Martin Fayulu qui nazoya mené pas na yo basololi plus de 2 heures. Qu'est-ce qu'ils avaient échangé pendant toutes ces heures? Balobi non actualité politique. Batu ya Matata Ponyo balobi Martin Fayulu figure emblématique ya opposition. Yango yake kozwa légitimité kuna. Faux. Les maîtres ya otozo benga opposition congolaise lelo c'est Joseph Kabila. Que les gens au bazay pas au bazon benga au Katumbi, au bateau bazao na Fayulu. Les gens qui sont là avec les Ramazani Shadar et tous les autres, tous ces gens là, oh baza contre Tshisekedi, leur maître azaka Joseph Kabila lelo. Ce qui va se décider, ils ont décidé qu'entre Kabila na Mwasi na ye. Les restes, ils sont dans le camp de Joseph Kabila. L'opposant awa ya Félix Tshisekedi oyo utoyebi aza ko bomba batu nyonso c'est Joseph Kabila. Martin Fayulu azotalisa biso azui drapeau Congo atie mopanzi avandi ayebisi biso ke mboka ezalaki saigné sur le plan nyonso. Mais il faut justice et ça la musana nango pona ko arrêter ba criminel wana. Atangi dossier monumental ya Bukanga Lonzo. Dossier wana il faut justice à sa télé nango. Les mêmes Matata Ponyo qui parlait ya justice pour être makambo etali ya Bukanga Lonzo. Akutani na Matata Ponyo. Siko Martin Fayulu a rappelaki Matata Ponyo makambo ya Bukanga Lonzo ou bien atikaki ka ndenge wana. Na sorti n'échange na bango to moni sourire et sengo ya makasi. Et là, c'est vraiment que Batou va se retrouver. Parce que pour Batou va sourire, c'est un message. Le comportement est un message. Quand Batou va sourire, c'est qu'ils étaient satisfaits. Il y a rencontre na bango. Moutou azana epena ko banga azana yete. Mais c'est au moins les Congolais qui doivent interpréter valablement ba fendenge za koleka. Tant va loba que Martin Fayulu est dans le camp de Kabila, Batou va lobi faux. Azana ngopo na mboka et sali ka sa l'alliance na Kabila. C'est lui qui a massacré. Ou asala ki ba vimbisa elisu awa. Oh lelo ba ko sala yango te ba meko simbo na chemise lobi brutalité ba sali mais ba baby sak lisu lingaka ekufa jour wana. Mais ozongeli mutu wana. Pourquoi? Parce que haine ezali contre Félix Tshisekedi.
Que les Congolais ne soient pas étonnés. Les deux blocs dont je parle dans le Bakango, chaque émission, sont dans le Bela Makambuya ou Ekoya. Batuya statu quo, Bazaka ana Kabila comme maître. Les Katumbi, les Fayulu, les Matata Pogno, Shada, ils sont dans le bloc de statu quo. Pourquoi? Parce que pour Nabango, Kabila dirigeait mieux que Tshisekedi. Mieux vaut Makambuya Tikala Nangonde Kabila Tikela Kiango. Badan Getrel, Bazwa Nabango Mbongo Nde Balingi. Bazamba ya Congo, eza nangoka bazote kango à n'importe qui. Ba mine nyonso eza kana sous contrôle na bango. Là le pays allait mieux. Mais aujourd'hui comme on cherche à récupérer le pays bazongi selango na maboko ya ba Congolais. Problème ezali. Voilà place au problème ezako se poser. C'est parce que le Congo veut retourner entre les mains des Congolais. Tshisekedi a commis ma baie, pourquoi? Parce qu'il faut arracher le pouvoir entre les mains à bandits. Moi, individu, groupe, au basu État congolais en otage. Là, il devient l'ennemi de tout le monde. Ne nous étonnons pas. Ce qui le lot, Fayulu, na Matata Pogno Bakutani, c'est qu'ils étaient ensemble depuis longtemps. Et il n'y a rien de bon, les Congolais n'ont rien à espérer là-dedans. Et l'eau ya ko espérer nango eza nango ti to komona ke mukolo bakobanda ko sambisa Matata Pogno si ça va arriver ndenge juge oyo a faciliter ki akweyawa Matata Pogno sera aux côtés, Martin Fayulu sera aux côtés à Matata Pogno. Na kanti commentaire ebele ya ko sala eza te mingi boyebi yango. Ce sont les Congolais nde sengeli biso moko tozala mobiliser pour mettre fin, pour nettoyer la classe politique congolaise. Cela se fera seulement par un vote utile. Renouvellement de la classe politique congolaise et autres dépendre de la mentalité à Congolais. Culture na biso ya vote, ce qui évolue, to comme la culture à malamu. Nde to kolongola babilongi oyo, o bazaka changeant. Kabila aujourd'hui avec Tshisekedi amoni ba pesi musala ta zongi kotoyo, on a commis na Matata Pogno, na commis ceci. Tout ça pourquoi? Parce que ce qui compte pour Nabango est opportunisme, ngana zwa, ngana lia, ngana tonga, bamona ngai, réussite na yo ya vie, eza basé na côté kamboka. Tant au somba ba villa au lobby, j'ai reçu ma vie, j'ai étudié, mon père avait souffert. Tonga mi na mboka moyibi, na mbonga moyibi. Merci à vous d'avoir choisi de suivre cet élément. Ce qui conscience na biso ekosala to telema biso nyonso ba Congolais na région na bino na territoire na bino na province na bino bato maele bazebele bana musu bazo botamaka to luka pe bilongi asika to ko remplacer nango ba koko bazo continuer ko nyokola mboka so zo la changement c'est que di yemo na ya ko pesa ngona bateau magique. Oui, tu peux toujours continuer à rêver. Mais ce qu'on a réellement besoin de changement d'intégralité nango. Yo moko ko changer pe ko changer comportement na yo vis-à-vis à acteurs politiques ko yembela bango banzembo ko betela bango milolo ko tandela bango maputa parce que yo tango ba no ba ko yoka nzala okende ko lepa na ye soki mbule beti to atira ndako na we kimi yende aya ko betelo to atira komi nzambe na yo na kanti na suki wana. Merci na bino ndenge bolandaki émission Debout Congolais bo continuer ko soutenir opération Zonga Moto Congolais nyonso azongela ba valeur tozonga na boanya tozonga na ba valeur e tombolaka bikolo mususu na unité pe na amour nde mboka na biso ekoyeba ko kende liboso. Merci na staff technique oyo accompagner kinga etindika télévision ya Ndeko Rabi azaki na réalisation na filmage ya élément oyo pe komela bino. Merci na bino nyonso pe bolandi ngai topesani rendez-vous na prochain numéro.